Là, apparemment, ça a commencé à donner de l'argent. Quand ils ont senti qu'il y a l'argent qui vient, Rosalind Zimbo, Alinga Melasubiso, Beto Yassima, va exister pour la rango. Mais non, d'abord, de où est le côté? Parce que. Et la preuve a bimission qui président. Pardon? Alors, qui président. Bah, l'ongolinga été, bah, ça le pouvoir ou en a été. Bah, ça le pouvoir ou en a été, bah, texte, le binengo n'a été, n'engo n'a été. Moni. Tu vois, il y a le côté. Il y a le même comme belé tant que ça y conférence là. Mais ngai, sur la lobby ango, ils ont la malamité. Parce que, ayebi moko makamulazo, nazo loba. Makamunini. Moni. D'abord, entre nous, nazal mukanda oyo, tango bazako senga ngambongo. Bango, ezali, lettre ezali. Na Sokoda. Oui. Abino, tozala na futi mbongo ya avocat. Et qui sont $72. Na futi mbongo ya nyonga ndako une partie. Oh. Oui, ngana zo de bado pour la neti so ba document ezali. Et ce document là. Mukandango. Kiamanga futa mbongo. On peut voir ça, on est à la télévision. Et les gens doivent être sûrs. Amenez-moi ça. Donc, yo, au Mizarambon, on a eu, au Chambon, on a un jeu. Oui, mais où ils allaient. Les trois nanou, au Européen, ça va m'égandan après. Donc, yo, Mizarambon, on a un côté, au Futaba avocat, au Futaba Banyonda. Oui, ça, ça, comme l'ingay, que tous en a besoin, au Européen, ça a besoin de mongo pour te foutre. Mais quand on est là. Problème est athée, bon, peut s'en après. Oh, ben on va signer qui? Et ça t'est. Problème est athée. Tu as en direct la télévision. L'Obananou et l'Okonini, peut-être barki. Non, voilà. Il y a RTL, Babizongi ça. Non seulement ça, la route à la Moukada Zali, Bambon on y a pesaka na Sokoda, on a prudent. Yango. Ba signé. Ba oyo, ba nyongo, individuellement, nyoka longa joie, ezali pas nanga. Okutala même. Donc yo lingo récupérer ba mbongo na yo au mise na kati. Na moni a reconnaissance des dettes. Okutala c'est belé. Nazo pesa bango ka mbongo. Ba moni comme la redresser société, ba lingi ba sala pe ba betanga libanda. Non. Oui, c'est ça. Est-ce que le conflit est anime? Pour depuis 2009, on fait ça bambon. La reconnaissance des alliés. Nous avons la reconnaissance. $2000, tout ça. Moni. La décharge au 2017. Bungu bazo ba lero wana lero ngani nazo pia mbongo ti bangwana ngola bazo signer soko ngati de société wana ba $2000 au pesa. Oui yango wana so na kosi ba ya tozana ba originaux moni sikoyo lobanan c'est-à-dire ce qui se passe ici Verkis qui a mangana matete Verkis bato zo landona ndako na lingina yeba Verkis qui a mangana matete ba document ils allaient awa ils ont avancé bambongo na yo ils ont avancé bambongo na yo olingi so bazongi sera mbongo na yo ou bien olingi mbongo yo saleli o récupérer. Non il faut na récupérer mbongo na ngai mais oyo kuto ze belete oyo eza ba 60-70 000 yango yo ba caché ezali. Donc, il y a un bambon nyonso yo. Oh, oui, il y a un musala au sali, on y récupérer siko. Oh, mais entre nous, on a des commerçants. On a des documents, on a des tout. Mbongo on a caché la bango eza wana mono. Comment on a caché ça là? Moni. Donc mbongo na ngai ba jim mbongo na bango, mbongo na ngai oyo ba wapi la personne. Personne. Mukando ya très nécessaire. Je vois toujours à rembourser au PCA. Bon. Là, je peux donner une précision.
là, c'est l'argent que le président prêtait à la Socoda, Société Personne Morale. Mais il y a également des décharges là individuelles que les partis... J'ai vu ça, j'ai vu ça. Ça, c'est la Socoda qui j'ai prêtait. vu ça à titre personnel, j'ai vu... m'a dit là, si c'est qui, je ne sais pas. À titre personnel, mais la Socoda également doit de l'argent au président. Est-ce que vous avez fait le total? C'est 70 que Socoda et les sociétaires doivent à 10 000 dollars, 10 000, bah, les fakipé, la société. Talango. Nous sommes 24 000 dollars, et ça, wana. Nous avons inventé le communauté. Bango, comme amoni na bongisi société, alors il va se capable. Or que, l'artiste, n'a yé bisaki bango. Oh, 24 000 dollars. Oui. Oui. Yamana, omoni mogout, n'a inventé le côté. C'est pratiquement plus de 73 000 dollars que Socoda doit. Parce que donc, à cause de cela, on veut maintenant l'évincer de la tête de Socoda pour qu'il ne retire pas l'argent pour se faire rembourser. L'une des raisons, c'est ça. C'est quoi justice à l'Obini? Non, tout ça, nous sommes tout ça parce que justice à Souka et le baki que Bo Kende. En attendant qu'on termine l'affaire. Oui, Bo Kende, yo kende na bureau na yo, bino, bos kende na ba bureau na bino. Mais basali nini ba buki porte na ngai. Oh, mais oui. Il y a PCA. Oui, ba buki yango. Ba buki porte na ngai. Pour na ngana ngasa la désordre té. Moni, mais ngana moni jalousie ezana bango surtout nyoka longo na kundima yango té parce que non ngana moni ndengo wana parce que azo yepa na ngai azo senga nga mbongo nazo pesa ye tamso nazo kepepa na ye tamso nazo mi koka même ngati koyo ata na toyokani na komela koka na yepa na pa na été parce que akuti nga poisson parce que maintenant puisque nazo pesa yo mon cher azale kinayo na yebisi yo que a lobby même que ngai na kendeki na mona kendeki na lula ki mwasi na ye si wana ebanango mais non ce n'est pas vrai. Au contraire, nga bazangi babeta na palladium mo webi nga makambi so na lobi omona ko ka blague te lo baka yo ozwa mwasi ya Josa te lokuta ayo okako ezaki na concert awa na palladium oui na pesi bango instrument bajo instrument na tongo na moni kaka pas franco aye ngi ngabi oboni abi verkis yo ozali leki na ngai na lingi nyoka abeta te lelo nyoka abeta te orchestre abeta te na lingi botola bien instrument et ayebi yango pesi na yebisa ye yango na lege na télévision si na loba moni oh pourquoi Verkis vérité ebani chikoy maintenant on sait que qui poste na qui président ezana no justice epesio autorisation continue en attendant procédure ici là. Tous on a makambo artiste parce que tout ça 1h30 d'émission, j'avais voulu que on se livre ndengo sali lelo. Et ça émission historique, bat ba fani ndak bazolanda biso ici au Congo à travers le monde. Na carrière na yo mobimba Verkis qui a monga na mateta. Oza fier na nini? Ngai naza fier na bateau yonga na aider na vie na musique bateau na aider mingi bazali na succès. Na pese exemple ya ole limbisa ngai. Na pese exemple ya Kofi Olomide. Oedaye. Oh, mais bien sûr. Kofi okakona na yebisoti. Kofi yo. Ah, Kofi wana asa très poli bato ba mona ye otimabe non. Kofi asa bien. Soko respecter ye pas respecter yo. Kofi azalaki chanteur te. Ah bon? Azalaki chanteur te. Okutu na ye. Aye na studio na osala banzembo ya zaki na se ya tabulei na studio na ngai. Oni na bisu bien te. Tango akoti allez. Tobusala banzembo abengi alibi olimbisanga loba asali abengi nani Papa Wemba. Papa Wemba alobi non ngana koya te na koyemba te parce que ye apanzinga sango ke ngana yibi kosala nzembo te ye asala nga banzembo Kofi mutala ba bon ndengwana alo sikobo ayete mais na bina le calculer ti na bi bon
Kofi Yemba. Abi me président ko Yemba ndenge nini nayibi ko Yemba te. Ngabi nga na compositeur. Nga saka compositeur. Ngabi mataka kuna Yemba. Allez, akoti ayembi Nzembo nini? Nzembo ya kala wana, nzembo ya kala. Naza nango na CD. Na koti ayembi tango sikoyo na bibo yako yoka ayoki abi uruki nazaka chanteur. Akomi pe chanteur libela. Alors bakango yemoko. Donc epai na yo na studio na yo. Na studio na ngai. Donc Kofi s'est découvert une carrière, un talent de chanteur chez Kiamonga na Matita. Oui, même si on a un concert na Kinegi. Yango accompagné qui tango rendaka hommage na Taboulé avec saxo. Na pas que na podium. Au moins donc na ligne lo ba belé. Mais na nous on a par exemple tango ya so zobeta na sina Kinegi na zobeta na Palladium na hôtel na grand hôtel. Allez azobeta concert na côté na porte bois Barbie. Allô. Bovanda. Batu bazobina. Bovanda. Oh. Bovanda nini. Allez, bovanda batu bavandi. Mutu moko aza kota kuna botala ye. Wazo kota. Abi oh, mpona nitala nabi soki yete nde naza na binote. Grâce na ye akomisanga chanteur. Donc aza reconnaissant. Aza très reconnaissant. À part wana aza fier na nini. Pardon? Aza fier na nini. Parce qu'elles ont un succès. Fier na nini à part Oeda Kofi. Vous avez fier susu au sala et lokoni. Na sala belé ba nyoka longo ngam na sala bango mbong na ngai ba grand makizar ba orchestre nyoso tout ba taboulé j'ai intervenu. C'est quoi regret nyoza nango. Ngai na regretter parce que je vis bien. Na bien. Mais ndé et puis singa court okoyate. Aussi la mais pour quoi il faut na teka bandako nyonso na zanango bébé ozo na eloko te atati ya komela zakso na ngote comme piéton est-ce que nga piéton na sana jeep wana mona ngo ya sika ya kuzi ya occasion te jeep wana babi komani ko kwelela yango ozo s'accrocher na Sokoda parce que activité za susute mais za si tu obeta saxo te mais yo saxo na bedite oyogite naza bandako na Mbinza quartier Verkis naza ba rime meza kuna batia rik ya monga na Mateta ezali kuna nga na sali mingi pona ba musicien na sali mingi pona ba musicien mwana ya mwasi ayemba kape est-ce que ça le pona oyo Jibem Pian Adolphe Dominguez pardon Adolphe yete bango non pourquoi nouvelle génération Wenge babandaki na VV Center. Ah bon? Mais oui, tout na bango. Kutu ba bakango te. Bazoko répéter na VV Center. Ba wera sono. Bango nyonso wana tout na bango. C'est là où les gens ne comprennent pas. Nga na sali ici ba musicien belé na mbongo na ngai ya push na ngai. Mon Paul ayebi ke atana pesi nzambe akopesanga kaka. Avec émotion Verkis Kiamonga na Matita devant Félix Tshisekedi, président de la République. Na palais du peuple en tant que président à Sokoda tant aux rendre hommage na Lutumba Simaro pour la première fois na moni Verkis aleli olira poani oyebi makambo oyo to solola gingana izana bande na nini oto solola gina Simaro na ba journée ya liwana avant ngana santa ki yango déjà. Ah bon? Oui. Parce que Abumbela Kinga été. Alubi nanga président, parce que Nazanango, na yibite soko nazo kende na kozonga. Il me l'a dit, moi. Soko titembe Nazanango na CD. Na kene ko visiter na ke na cinéma même livre d'or na ye ti. Donc tango na moni eselinga passe kabi mutu wana penza gaga to solo ela yebo. Ayi ko kufa. Non seulement wana même nani oyo oazaki na OK Jazz Madilu oui. Madilu même chose akendeki pona ayepa na ngai na VV Center président yaka na ya kita na kiti mais yaka tabi moyen na mateza te makolo moyen te ale na kiti ma wana pe lelisa ki ngai ezaki émotion te ozoma na génération na ye bazo kende yo ne ozotikala te biso nyonso tokokende kaka
malgré nazana mbule belé mais nakanisi ya nzambe ko protéger ngai yo kotika nini na mokili na mokili na tiki ba artiste oyo nga na eda mingi. Ça c'est un. De deux, il faut na tonga ndako ya Sokoda. Otonga isusu ndako ya Sokoda parce que mais ngana na seli ba démarche tout wana ngam na seli ba démarche toujours terrain ngai so ba lobino nazana mikandango zana ngai. J'ai lutté. Même paiement wana mambongo na ba musiciens ba mbule za koya vous gagnerez beaucoup d'argent. Ngam na seneki document na fake ngai. Yo sikoyo terminons par là. Na tango ya indépendance ozalaka na ba politicien relation ya malamu kozwaka bambongo Mobutu kozwaka bambongo Kabila père au participant na nzembo oyo tokufa pona Congo Kabila fils toutes les grandes cérémonies kaka yo moko kia monga na matete awa na Tshisekedi kaka yo otikala baninga te oh mais le roi nzembo basalaki o nzembo ebeteki na ba télévision wana ngam na salaki yango natikela ndenge nini soko mokonzi aza na besoin loko mikolo eza koya na ina sala nzembo lisusu oui oh mais nga nabetaka te nazosala nzembo wana mpona elamukisa population bayebake tosimba Tshisekedi parce que soki tosimbi mingi te ezala malamu te nasali nzembo na sens wana. Est-ce que ozalaka na nzembo moko oyo olingaka mingi na carrière na yo nakomitunaka oyo witiko bebiso ah oui kobebisa biso nzambe nakomitunaka eza nzembo wana parce que ya vie na yo ya vie na ngai na histoire yango mpo oyebi yango malamu te so oyebi yango malamu nde olobi non mwana mobali wana aza mobali ya solo bana oyo obota est-ce que balanda yo oui moko ya mwasi ansi azaka na Londres écoute babengi bainvité yawa na société moko boye natanga kombo te bainvité yawa obeta na avril moni obeta na avril donc pour na ngai nasi nasali eloko nyonso nazozelaka liwa parce que tout j'ai fait kosalisa baninga nazoyasala moto mokosu bato bazokufa mingi nazokunda moto oyo azalaki na coin nani oyo kombole nani oya pembe na mau te nani Romi Bak lobakaka bon wana okunda mwasi na kunda ebele mwasi na kufi il faut cercueil il faut camion na bi pas de liwa na yo zandeni liwa na yo zandeni liwa kufa na podium Simaro kufi na maladie ya yo zandeni ngai na yebisa bino après oui pour la yebinga moko parce que bakisi tokozwa makasi eyebisaka biso makambo ah oui siko bakisi na oyo ozwa wana olekisa mpe mutu so zana biloko nga naza oyebi bakonzi mingi mpe si baya mpa na ngai mpona kotuna loba nano yo ntango ozalaki na Mobutu secret moko oyebisa na bi seza secret ya monene te bosala kaka boye sala bomona bato boye olekisa nani nga nalekisa moto te Franco kutu olobi azalaki makasi na ndako ya nsima yo ozalaki odesira kokota na ndako ya nsima wana boza kolekisa bato te non pas du tout tala Franco mokomosu tovandi boba ayebi na nga verkis aye na ndako lobi na ntongo yaka Mobutu akopesa biso voiture ngabi allez na ntongo na ye allez tosali makambo na biso nini tosalaka na nsima wana tosali na nsima wana allez tosali allez mbala moko tokomi na Chanik allez atiki akiti na mutuka taxi abi verkis kita nakita ndenge nini akita nakiti allez landa ngai kili bado matangomba wana titi na porte ya présidence namoni kuna basoda wana bi mais Franco
Non, Albi Franco. Président Fandi Banda, Abanazo, c'est la Yobo, vous allez aller en ligne. Abi na mon na yaki awa voiture yaki awa ya taxi ya mabe ya ngwana oui ya ngwana vous avez wasquivé tsuka alors siko ngai na kotite nga na telemi kaka na moni Franco akoti tango akoti na moni azongi awa voiture ngabi biloko on est sali musala zona nous saxo aussi c'est émission oyo betanga moi eloko mo n'importe ponga na 6 nga na 6 na comprendre yoko nga na 6 to solo li pe mingi na bité soki pe meza nanu oko fanda na yo c'est que le te pona ba mona ndenge nazo bina pete ba mona ngambu yo bina ka souté fanda pardon na bina souté ni na bina ka te pardon oyo bazo kosa bino na ba wana pe maté bo manzi bebele zo beta ngana zo beta ti oyo ba sai nzembo sali ya Tshisekedi ngam na beta saxo ba nzembo bele zo beta wa ngam na zo beta Merci Mingi. En tout cas, chers amis, j'ai pris suffisamment de temps pour parler avec les monuments de la musique de notre pays. Ça vaut la peine d'accorder du temps à ces artistes qui ont fait la fierté de notre musique, qui ont vendu ce pays à travers le monde, à travers leur talent. Et leur donner du temps, c'est important. Voilà. C'était donc l'heure de gloire de Verkis Kiamangana Mateta. Merci. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous protège encore, vous garde encore parmi nous. Oh, tu danses, hein? Merci. Mettez-moi saxo pour Bimela.